Comment clôturer le mois de janvier? Bien aimé, la ligne balikambo malam kobanda lelo ba ane nyonso yo kobanda ko vivre na stango kamata stratégie toujours pesa yo. Comment clôturer le mois de janvier? 1. Le mois de janvier, c'est le fondement de tous les mois de l'année. Le mois de janvier, c'est le fondement du mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Le mois de janvier, ezali susu ni, ezali fondement ya mois, pe ezali mois oyo tosengeli ko dédicacer epai na Nzambe. Bien aimé, il faut qu'on y ait langage moko na lobaka boy. La dignité et la stabilité d'une maison dépendent de la fondation. La dignité et la stabilité d'une maison dépendent de la fondation. Ce qui olingi ndako ezala makasi, ce qui olingi ndako eumela, il faut fondation au salango penza malamu. C'est la même chose chaque année. Janvier ezaka na particularité nango. Yamona kosukisaka janvier lokola batu nyonso te. Soko tangi na Deutéronome 11 oyo 12 na pesaki na mois de décembre, elobi ete miso ya Nzambe ezali likolo ya mboka pe ya batu oyo bazali ya Nzambe kobanda mois ya janvier tina mois de décembre. Miso ya Nzambe eza likolo ya mboka wana, likolo ya batu wana. C'est pourquoi lokola tobandi année janvier za sanza liboso, il faut tosukisa yango malamu, tokosukisa yango na kati na prière. Yango na psaume 127 verset 1, babi soki yawe atongi te bazotonga azosamisa pamba, soki yawe akengeli te azokengela azosamisa pamba. C'est pour dire janvier esengeli ezala sanza malamu pona yo pona nga. C'est pourquoi zwa notre hôte pona mois de janvier. Donc les sous qui te continuent dans le mois de décembre, au kotanga psaume 90 verset 12, psaume 90 verset 12, psaume 90 verset 15, Ésaïe 43 1 à 5, Ésaïe 43, 1 à 5, Job chapitre 5, verset 12 à 17, Job 5, verset 12 à 17, Pekamata, Ézéchiel 37, verset 3, au sauté verset 5 à 8, P aucun verset 11 à 13. Oyo nyos, et un traitement, il y a mois de janvier. Ce qui osali yango bien, ndenge tokoti na février, le boko Nzambe ekozala likolo na bino. Tala kado tokoka kopesa bino ndenge tokoti na mois de février. Pesalaka yango bambula nyonso mois de janvier kolekisaka yango pamba te. Nzambe na biso apambola bino, Nzambe na biso asala bino bolamu. Amen.